Sanga so ba betting mo leader na bino bolane na makala. Wana ya promis. Mais affaire ezaka na bachombo na biso. Kwani? So de kwaza ingra. E bongo yé mutu faire azwa chance à repasser chance à yemba na ye. En tout cas, même à ça l'émission lobby que fali mutu apesa une chance. Siko yazana. So de kwaza ingra. À reconnaître we ensemble. Donc ngai so bobimi na bino na makam na ngate ba menace ba grimace bo sala boko exposer leader na bino pour rien motika ba blague on se connaît nanga na iye place aza toye bani. Congo Température d'Orcas Bolokoko, bonjour na batu tout, on va brancher en direct à Congo Température, bateau botal arabiso mini bo sabona na binote mais botal arabiso kaka vraiment merci na bino puis mbote na batu tout, on va brancher na minute en direct de Congo Température, balobi mbote na champion Wadol depuis La Rochelle, mbote na maman la Rosette, la fleur d'amour, un grand merci à maman Florence Neki na Mawet et moi Sinzambe, merci aussi à papi Neki na papa Bovik et Maswa depuis Lausanne donc Lambert Kouka de Paris, Yannick Bill depuis La Rochelle, champion Moulumba, je vous salue et voilà. Actualité n'oublie to yamba bato tozo yamba kaka. Bon d'abord mais ça n'en a yé tozo yamba selon actualité. Ce qui est limité to yamba te. Donc je suis avec Sarah Tola Basara, Tozani Awa, Madame Diego Mili tout le barabongo, quand même respect na ba marié, on sait la biso bien. Madame Diego Mili tout Tozani bongo Awa na planta lelo. Lelo to na biso recette ko ça la analyse. En tant que chroniqueuse, mi balé va vendre na plateau, toujours ça la analyse. Toujours le bela tout le musicien. To fingi mutute, to tongi mutute, to yo le bamabe ya mutute. Oh la sali mabe to le bamabe, oh pas sali be to be tele maboko. Donc voilà, musée zulanga Sarah Tola na pesa kay déjà beauté. Tola Basara, bonjour. Bonjour Dorcas Bolokoko. Bonjour na bana 4 News Télévision. Bonjour na Vienanga Shérif Kachikou, bonjour na Guy Roger Matondo, bonjour na Bagolois, na Bagoloise, Babona Sarah Tola TV, na Babona Congo Température TV. Donc Bambote na mino place Mizali. Voilà, merci beaucoup Afrique Sud, vous êtes tellement et les groupes Nangana Afrique Sud, Bambote Nabino, fanatique Nanga tout au Salélinga groupe en tout cas, na lingi bino ming babisu na bino nyonsa. Et voilà, ça rate tout le temps côté directement à l'actualité la biso, na fait pelo yambayo pour le bar tellement bien tellement vérité. Boni d'abord papa. Ouais, papa ça très bien. Tant que tu n'as papa faut tu n'en as mis ça là. Papa ça très bien. Et déjà, on a se déplacé quand même. Otaka Congo Température TV puis on est obligé à faire une émission na répondre na mambo Italie d'actualité. Et avant banda, na PCP bambo te place à Zali. Flore Makinis na PCP bambote. A PCP na Amelia Moeba motema Orlando Domingos, maman Michelina Azuka la sponsor. Après, si vous avez un oncle Oscar l'État, pourquoi pas Jenny Betta l'industriel et la président Charles Tango, na PCP Bambote, champion Wadol, mon grand frère, na PCP Bambote, place aux adultes, en tout cas, Lina Blanchard, Maïs à manger, héritier qui va monter ma chérie, oh, Bambote, voilà, bonne émission, la bonne studio à papa, il évolue de l'ennemi. Ouais, studio qui est bien, mais déjà, dans le tournage à Baclip. Car c'est quoi, yo? Tournage à Baclip, en même temps, ça à Baclip, en même temps, d'ici là, dans peu de temps.
Ratola, oyo mtozo tia papa na biso Diego moto te kaka bimisaka ba yoka ye. Tika papa zona nuta lamba iloko na ye bien. Foi cartonné. Ba champion wadol. Il faut tout na champion wadol. Champion wadol, ba vérité rango yo Donc bino mtozo tia Diego minuta kene mbang. Bon fallait bo tika biloko non bela na nu bien bo lambi. La seule biloko bela te mais déjà na katika ya confinement nga luka solution mais tellement que azolinga a servir batu bonne musique oya yebi na savoir na ye na ndambo wa ye koli na école et ya pesa ngope ba fanatique na bato ba même pas 5 mois depuis a sali départ même pas 5 mois bukana rongo déjà bandaka la sarato même pas ya venir faire volonté nzambe ya faire mokana nzambe ya césar destin. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Je salue ma tante depuis Paris, Chantal Elonga. Merci beaucoup à vous. Merci à merci aussi, merci Elonga depuis Bandal, je vous salue. Donc voilà, Sarah Tola tout côté directement la actualité dans biso, tout comme on a to éviter to ben en devoir faire go la sala qui n'a pas militaire devoir tout pourquoi devoir parce que depuis que Pomba le baki qui au faire go la sali à PCB sur militaire tout devoir il faut tout ça là on te répondre. Tout le monde après depuis pour à sali n'a été mais moi on a deux romans acoustique ya kabosé mais oye comme aussi bateau acoustique ou a différence entre acoustique et kabosé na faire rigolo les ara elamba te mais za couleur parce que ala ti textuellement ne faire rigolo ala ta ki asali yango textuellement ne faire rigolo sala ki oui exactement ba sab koyemba ne faire bois ki ba mabanga ba musicien ndenge pe kabosa sali. Bon, nakoki ko dénigrer en fait. Ce qui est vrai, faire rigolo à Zago, manazolo banomba, faire rigolo à Zago, unité de mesure. Faire rigolo à Zago, professeur, moulagisi, professeur ya pour la musique. Faire rigolo à Pessaï Banagno, surtout ba élève na, ba tout la nyo so ba élève à faire. Et à Pessi élève na, tout à Pessi bango de. Nakabosé. À ça élève na. En tout cas, c'est la bambole barre. Mais maintenant, on manque de nos fingers. Non, so tali, na auto la Zénith de Paris il y a 20 tonnes, tous les Zénith. Autant la place Cabo ça tellement. Donc na wenge non orchestre va beta place moko Cabo ça tellement permet na faire été. Voilà. À l'époque, bango tout baba travailleur, l'orchestre 20 tonnes. Mais ba tellement ta place mon côté. Musiko. Non finga te non tu dois être maintenant le maman. Mais Cabo c'est la bon chanteur, ma casse. Banda musique avant faire rigolo. Mais on a zo bakaza élève. Bango tout wana basali ba acoustique ba élève. Faire rigolo za professeur na bango. Vous comprenez? A sala di acoustique a bisi bana na enyo stu ça donc ba meka ko sala pe acoustique ndenge ya salaki. Mais ba kote nango kala mingi tenga na côté ba acoustique nyonso. Parce que ne madame. Te ya baki dia ko tchena ba acoustique te po dia ko betaki avant Papa Hervé. Donc il y a des Papa Hervé c'est que il faut bêta déjà. Il faut bêta déjà là ça parce de quoi tu es capable. Voilà. Dia ko bêta acoustique na e simbe kangi na poto ba ba yo kango na bandako ba to ba bimisi yango. Dalara ba bimisi yango comme nzembo moko Germando nzembo moko. Loko kanda nzembo moko do ba comme bêta na radio na ba bafle net musique penda ba nzembo. Vous comprenez? Donc déjà, les autres qui ça, on se comprend, les autres qui ça quelque chose, on se comprend. Et hier mon papa avait à tuer sous devoir. Tant qu'on a tué devoir on a marché. Abi au devoir à domicile, élève n'a gagné ce faut basani. Pas remplir. Il y a mon moni mutu na mutu, azome kakoyi ko meko la papa Hervé na ndenge nae. Sauf que bazara ba élève, ba o basali moi bien, donc ça va ba o pe basali moi bien pe, donc ça va encore mais kala mingi tene na côté. Voilà, Sarah Tola et leur comme ça va te petit batou moi batou mingi ba comme baté te comprendre pendant fali pour qui est fali pour pas te comprendre pendant leur on fali pour pas lui pas faire rigolo là parce que tu fali pour pas chaque dans émission dans le baquet azar na problème na faire rigolo là mais au moins on a acoustique à faire rigolo c'est pas un problème n'était à venir à féliciter mais na page ya fali pour pas Instagram à féliciter Kabosé pourquoi pas que faire rigolo à ça là qui a féliciter qui fait rigolo là quoi bateau
la biso ba comprendre ba mi bazo baté déjà so moni mundo abeta acoustique bien ba féliciter été ba féliciter mutu moko boye wa mekoli ça montre carrément que mutu a mekoli wana na studio akotaki na bilamba lataki na nzembo ayembaki soki na bakamunyasi tu bato afutaki wana eutai na poche na ye te donc batindaki ye mpo bameka kosala nga na olinga botunanga makambo wana olobozoloba bien tellement esalonga comparaison wana niveau affaire te par lobotika sere fali bopani moto asoutenir ka bose donc emonani ça clair ye moto asoutenir ye po basala neti kocompare to baétouffe bameka kocompare fere so bakeson na epianga kanda nana na olinga olobango te esalonga comparaison comprendre donc so mpena tobi tondima ta bacomparaison nde bakomparaka te na biso ke na wenge batelema na place moko te akoma pembe na fere tu comprendre déjà acoustique na ye abeti yango ntan mosusu po étouffe mais koétouffe te parce que fere egola ye kutu likolo te ya na se po bango nde ba likolo bamona ba ange fere egola aka na se mais aye moko wana niveau ya comparaison na motu te donc eza nango important te tade pa beta acoustique oyemoni yango nga na porte parole ya bamusicien wana nyonso te et puis bacoustique yango ezekamusa bato bazoyemba ta fere egola te en tout cas fere asala bato nini diego ayembaide ya fere egola ekokiti ka diego motembaki ete tade ayembi fali ka boso ayembi mpe fali ata batiata fere na kati te te bongo eza problème e problème te est ce que bacoustique ya bato wana oyo bayembi fali eleki ya diego milito te ope diego milito azoyokana partout na poto mama nga na tovandi mais benga bata poto bayebi biso impact ya acoustique ya diego milito tala bakaboleli biso yango neti premier chant deuxième chant troisième chant bazoyoka ngo na bandako bayoka ngo lokola musique voilà ozo comprendre donc déjà faire egola Diego Milito ayembaki so bango bayembi ete bayembi fali ya mabe te ozo comprendre ya non mabe te te fali nazo soutenir bango to na bazoyemba po basenga soutien pa fali bazosenga soutien basenga soutien mpa nayebisaki onga bi awa lelo ekoma bato bakoma oluka kodiembela donc tokoma loka na Jésus na Satan soit toi na nzela mibale Jésus na Satan soit toze pas Jésus soit toza na force à Satan soit toza na force à Yesu ndenge moko lelo mpe toza na faire egola na fali soit tu es c'est Jésus faire egola soit toza na et pas oalekila baange azaka likolo toza na bino pas aigle mais Jésus faire egola soit toza na bino mpe pas aigle voilà eza des choix bango baponi choix ya aigle eza mabe te diego asalaki na ye choix ya mwana nzambe asalaki choix ya Jésus eza mabe te ye esalaki déjà acoustique a honoré grand frère na ye malgré eza na bato mosusu mpo faire egola azwa chance ya oyembisa bango wana musicien moko boye okoti sika na wenge mais faire egola étant que chef d'orchestre bamiyaka mpena bazala wana bagide te baofina te bagide te baofina faire egola abi te oyo aza petit na nga zala yo fotelema art yo nde oza boye oyemba na nga ngemi mpe esala succès oyembi na grand chanteur loka faire egola oza makambo mowangani okomi o ye moto asimbisanga micro intel nazwa kwa miziki mpo na intel voilà moi ezaki ingratitude baloba oloba yango nazolinga tomoni bino bato tala dorcas nga naa nanga na posa osala bémission te naa na posa oloba mingi te bino bato bozokomelanga bamessage yo fo babeta yo fo betama bino bosakanaka lider na bino botuna famille na ye so eyebani wapi lider na bino botuna famille na ye so eyebani wapi siko nga botuna famille na nga na papa abotinga mpo aza envie akufi te tika botuna na bagrand frère na ngai sikoyo baje na bino salite na bosalaka ya koloba ke tokobetise ye tokanisi te fo tobetise ya bamama na bino comprendre te kosala baje te so bana posa lider na bango mda sambwa bien basala baje wana baoloba ya bakobetisa nga na apete te nga mna na apete te epuis oyo boye bango troisième pouvoir c'est la presse naza na kati ya presse ocomprendre soki ye akanisaka ke asimba soki baprocureur na banani nga
nga so ba betinga omoni ba jana ba sa kitoko betisa nga so ba betinga omoni leader na bino bolane na makala wana ya promis vous comprenez pour na affaire nete mais affaire ezaka na bachombo na biso mais c'est ce qu'ils car pas leader en haut assez nga na finga ba tuté na fingi pe mutu te déjà so mutu akumisa affaire to ebi ke fa finga fali nga na finga te na fingi na pe fali te pour na faire vous comprenez donc nga na oloba makam na nga o batu ba mena selanga na ba téléphone vous blaguez hein bon ça baché on est baché na bino na bosala ka tokombeti so bo grimasa nga ba grimasa nga te esa bo tala nga nda bien na ba batanga ba ba beti ba ba kinya bo tala nga bien na ba jara batu basala ba ba grimasa ingratitude ni bino bo ngoluka mutako longwa sute mais bino boleka na ba TV bo binga ba bingana nga sipo Diego atikile tana démission da alongwa susta la ka mongamba fazara kuna kwani so Diego aza ingra e bongo ye mutu faire azwa chance a repese chance a yemba na ye en tout cas même à ça l'émission lobi que fali mutu apesa e chance siko yeza nani so Diego aza ingra à reconnaître we ensemble en tout cas ngana lingi ba jeter ngaba de masanga to mani ba mafinga la bino nyose na ba commentaire esangelote esanongelote dans son abina banda na ko banda ezaka que na na temps wana te eza distraction pour nanga ba futelinga mbongo te pona ba no leka na lobela bango ba na loba ba makam na bango pampa mbe aloka na ofula bango donc na ko sala ngoti comprendre donc nga na opesa message à Mamba Diego na opesa message tout qui problème ezato likamba olobeza pona ba musicien nyonso vous comprendre donc ngai so bobimi na bino na makam na ngate ba menace ba grimace bo sala boko exposer leader na bino pour rien motika ba blague on se connaît nanga na iye place aza toye bani vous comprendre on se connaît donc botika ba sali je wana ya ba grimace to sala wani botala bilonga komeka ngaba meka ngate omoni tao ngana ebi ke bino so ba grand chanteur ba grand musicien po beta musique na bino bo pe na bambongo na bino Diego bandine ka siko asali no elogo te mena ça nous ça n'a pas de sens en tout cas faire appel ça ba micro mais ba wanga ni faire balobi mutu musa petara ba micro mutaro na fali mutapetara ba micro ngana yebi na orchestre nini alekaka quartier la tête en biso to yebi te mais micro biso to yebi mutapesa chance a koyembisa na micro mutaliboso se faire mais ngana ndaki nini wa alobaka faire era kotisi vocal se pena studio mutandimaka no ya liboso daka c'est le osram na kamuno lo bi faire ebola mutapesa kae te micro on mate aussi bisale micro nzembo na liboso ayemba nzembo na liboso oya yemba ayemba wana nani na fait rigoler. Bon, voilà, donc merci beaucoup Arishi Kapinda. So Diego minute abasa la fit. Asa fit tamsuna Kofiolo Mide na Jibem Piana. Évitez que baronde ba opese loupé. C'est la même chose. Parce que wana so yo reconnaître ngote. Oh mukilinya so yebi reconnaître ngote ko nzima o esalamara en cachette biso to éviter que basimisa ba ngoko. Les années. On est dans sans caméra. Les années. Voilà qui est ingratitude que le but Sarah Tola doit pour tenir Sarah Tola s'engage que Sarah Tola nga botira na kati on a été non c'est juste comme ça nanga Sarah Tola dernièrement na mba magali Congo yo moro yo ki alobi o koloba maman Marie Mabiata Markauza attaquer Fivette attaquer tout ça ba tout ba défendre faire rigoler un Rolanda émission au milieu belal maman Marie Mabiata aza mbogani na pototi ye mama nazara nazara na te mpona répondre bato baza mal éduqué moto mosusu aya ozwa mwa succès na nsima mokongo nanga pour rien donc tant bien nazape question so bafingi fere eza normal fere aza star bato nyonso bayebi ke eza na bato moko boye batinda bafutaka bango mbongo bafinga fere se yebana donc échange fere lelo te bango bayebi ti bango bayebi bato baotala bayebi donc échange nango lelo te mpo nanga
na continuer ko finga finga na marque rouge et ça m'a bête bongo ya e bana bandeli c'est pas grave sans mouton finga na ya mais sinon toi ba rappeler lobby pour attraper biso na mamenos tout ça là nga ba finga nga jusque là nga na finga te non lo baka to la pe vidéo on ya ndako bwaka e bimite ya audio bwaka na otanga kombote e bimite na audio te oh nani na video penda ya ndako ya mutu ndenge kasi pesa na tia mwatawa te tola na baka sa des émissions asala te asala nenga moko ngape na tiki na nga za bongo nga so provoquer nga na ye nga asala moko a comprendre que carré na côté ya faux carré ngape na tiki ya tiki ngape na za bongo mais le rabat na ba ba la nga na ba chomo ngape na otika te ba oyuka moni ti suka ba ko faire exposer leader na ba ezala bien c'est pas bon. Les moments où ils ont moment pour travailler, pour son instrument, pour la structure orchestre, pour mon orchestre, pour tika ma calme s'il vous plaît. Toi la bazar en angote. Ah, na ebi na te pardon. Qu'est-ce que yum to la kuna yum to zolo bate. Kuna instrument la baluaka. Ah. Yo ba ti ba orchestre non ce sont pas instrument. Yango ba ba faire za maele na yo ebi ke ba ba faire za maele na yo. Nga ça va pas faire. Nga ça va pas faire. To le bi ba pour démarrer faire pe ka bo. Ana ça va pas faire te ba démarrer muto aza irresponsable. Mais kuna po za ra engagé te. Ba démarrer ka motindi. Omoni muto abomaka na epa okufa ne paye. Vous comprenez? Il y a 5 personnes qui ne travaillent pas faire et finir. Déjà, nous avons travaillé pas faire rigolo. Pour la barre, on travaille sur la ministère. Vous comprenez? Faire rigolo, on va finir des leader à se respecter. Kabala, zana moi si na zana bana na zana foyer. Un des mon a fallu. À se respecter, zana moi si na zana bana na zana foyer. Comprendre? Donc. Moto yo abomaka na epe akufaka na leader na bino pas qui na mwaza moi sinya za bana na e to ebi bango faut on dit mais ça c'est responsable to là bon on doit qui responsabilité muninga boy na ebi mambona te na boloko na ebi ngote ana moi cité na ebi makamnete ah bot aba te ebi makamnete ya voilà Sarah quand il y a tellement Sarah Tola à propos il y a Robino. Il faut défendre l'affaire. C'est déjà qui porte parole de Jérusalem. Eh maman, quand on défend l'affaire, c'est la vérité. Quand tu peux défendre, on la vérité. On peut défendre. Tant que la vérité, on va faire rigolo. Le Robino, le but marbre, pour nous porter parole, à dénigrer Bango, à fingi Bango. Baza bato bene ki yo ko romi comme ça c'était pas fali bato ba yeba yo pour que orchestre fali et puis ba yeba s'abonner belé tout là et puis bato combien les loyo bazala na ba musicien autant des années ba bimate ko yeba nezara ora étoile no fait pela mutu musa cause azara pembe na leader a beti 10 ans ba yebi établissement a pété ora nanga moko fisa comprendre mutapesa mutu makambo te makambo eza yo moko na étoile na ona nzambe c'est mais tu peux pesa makambo po ero yo s'imposer ba ngolo pe ba porte ba tu peux s'abonner pe la site ne peut d'arrêt rota fali poupa makambo ya nene moye baniki koyebana ye mutu asalaki nga nayebana kombo na nga na otola eyebana deja papa abotinga bayembake babwakaka eyebana tola de eyebana batola babwakamaka deja siko nga basali nga na koni mpe na komboni basali nga nga nde na odiembela succès ya bagrand frère na nga na ya vie na nga nde babwakaka bango Sarah Tola yo nde leki ya dadi tola yo nde mwana vie Bernard Tola tu comprends siko bango basali nga place ne tira ko ah Sarah Tola ndimaka pata mukie baninga basalela yo ingratitude ya partout yaya donc dimine posano ingrate naza ingrate yaya bango mpe baa baingrate bango so talika parcours bango mpe baza baingrate nga mpe naza ingrate c'est ça le monde voilà ça
là en tout cas comme il a vu sur la souka non ça va minute belete parce que ça musala donc moi na kango minute belete to comme il a vu sur la souka si il faut passer conseil na bato ba fingara ba musicien na bato ba tout ba journaliste ba zawa na pona fingara ba musicien mususu si il faut passer ba conseil consigne européen ba na ba journaliste te ba continuer na ba ko finga neti ngai penda bate bele ba na TV ba patron mais so tali vie na ya ne moyibi ayeko batama na nsima chronique wana nani ayebi miyebi nde na lobi da yabwa miyebi kiwoyebisa mwa mabe etola nani moto kuna na moyibi yo yebi ete nayebi ete bango mpe seke bayebi ete donc il y aura un jour et pourquoi nini mo nini il y aura un jour naoya en tout cas mela nana olangwa wa skol na munene koti yazo simba nga kaka a continuer ko simba nga ya opesa ba vraie identité ya ba directement na comprendre na critique ko basala ki yo hôtel je crois que mission ya Cynthia Kapashi ya mbaki grâce te mona malika nga tala hotel critique wana basala ki yo wana so tolati so lobi na nga kaka na boy kapo na boy ko makia yo za na kapo na loba côté songi polémique yo yebisa ka baloba ni parce que eza question so baloba sur nga faut na ngango balobai na nga nini basi mususu ba musicien balaka bayaka po ba détruire ba musicien vrai faut yo redétruire veut dire ye mutu asalaki na plateau fille wana oyo basali na émission babala ye combien de fois na vie wana nani Cynthia Kapashi totika mona mutu asala mosala na kwa na ye babala ya malebele okomprendre Chancel Mbemba avie na nga nazala na masolo parcours na nga naleka na masolo moko boye nayebi monde ya bajoueur bien très bien aussi ye pa ayebi ke nayebi monde ya bajobo bien comprendre mais olobi eloko te tozo comprendre te vraie identité ya motu so ngai nayebi mpona détruire vie ya diego nga na ndimi na nga sikoyo bongo na motu aye kozwa musicien ya bato na motu oyo aye kosalaki moyibi opréféré nani te na préféré oyo ozonde musicien moyibi te moyibi eza mabe abetama lokola moyibi mwana mwasi wana nani na oya de deuxième suite aussi ça n'a pas émission deuxième suite émission Rosala. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola fait son beauté na Balandi on a champion Wadol donc champion Mulumba depuis La Rochelle et Bino Yango Sarah Tola fait son beauté ba mbote na la champion Wadol na Diego Milito na papa en fait ici lelo na Zarawa. Voilà, merci à Flore et Makinisi, Oyazana Bissoawa, merci à Mouzé, merci à Shadrach El Discoarette, merci à Igor Mitimote Madeni et Fabiano, Rishi Kapinda RNF, Lambert Kouka de Paris, Papa Bovik Massoua, Lazare Grand Juif, Ya Papine qui n'a porté mon nez de Dieu, Christian Benab et Grande Puissance, Nabatutu, au bazar branché en direct à Congo Température. En tout cas, nous allons la Apambola Binobo continuer toujours qu'on s'abonner. Charlie Kunga Balobi. Charlie Kunga mère top Charlie Kunga donc nakati Paris wana maman Charlie Kunga yebisara ba abonné à papa na biso ba s'abonner na site oyo rosala bien bientôt to comme les 30 mais bon s'abonner to ko faire 30 000 abonnés rosala biso bien merci voilà to kutani bon à la prochaine bye.